La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tous les 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Botelwa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous, nous sommes là. Et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto. Nayoki mawa kota l'internet ndenge esasi dozo na yebisi bino mwana batu internet esasi bo vandeli Cardozo na live bo fingi bo lobby o esengela ki boloba. Alors lelo Irsil Botelwa TV bande ko bolanda na video wana très bien bo moni video wana bato pena bo talaka o bolandela makambo bo tala video wana bien. Alors lelo to lobela likambu oyo soki dozo asalaki opération to soki asalaki kendaki ba sport to aola taka gen yango lelo Irsil Botelwa TV aye kolobela to fongola matoi to yoka pour que totika ko condamner mwana batu. Alors na pesi bino mbote sika non so bozali mbote ba yangai mbote ba obolinga Irsil Botelwa TV mbote na bato nyonso bo commentaka ba obo emaka ba obo partager ba video na biso en tout cas mbote esika nyonso bozali. Bande onanga to yekolobela likamba dozo kotala batu ba vandeli dozo na live kotala batu ba sasi dozo ya kosasa en tout cas esali biso biente yango bomoni Irsil Botelwa TV aye elongo na bino tolo belana likambo oyo eloko nini oyo ekomeli Cardozo o ezobeta batu mabaku o batu bazobeta mutu pona yango o vraiment batu bazosila kimia ba mama mikolo ba papa mikolo basili kimia pona sujet ya Cardozo mille esprit yango bomoni lelo nga pena lobaki na ovanda kimia te photo ya to lobela yango nga loba toujours na lingana ko critiquer ba star te so esengeli to loba eloko ezota oyo tozo mona na miso so reze ya mabeto pesa conseil mais soki pe sengeli to lobela ya malamu to lobaka pe ya malamu to ko ya kaka na internet te pona lobaka mabe ya batu moko boy sans que to beta pe bolamu na bango il faut to loba pe ba côté o eza bolamu na bango ezalaka bien makasi yango bomoni to yekolobela likambu ya Cardozo ndeko no soza komi tuna pourquoi Cardozo komi taibwe asala kinyolingo ye ba secret na ye vandaka aka trouble du système immunitaire, chute de tension, maux de tête, fatigue, perte de poids, frigidité et diarrhée. Dites adieu aux inconforts et retrouvez une nouvelle jeunesse avec une tasse de Maxi Bien-être au quotidien. Une solution bio composée de plantes traditionnelles, 100% naturelle et reconnue pour sa vertu. Une formule adaptée pour hommes et femmes. Depuis plus de 10 ans, le Maxi Bien-être Café renforce le système immunitaire, restaure la fatigue physique, améliore le sommeil, aide à stabiliser la tension et la glycémie, nettoie les reins, soulage l'hémorroïde et la constipation. Chez les hommes, le Maxi Bien-être restaure le dysfonctionnement sexuel, l'impuissance et l'éjaculation précoce. Maxi Bien-être est disponible partout dans le monde. Passez vos commandes sur www.maxibienetre.com. Bandoro na ngai toyokaki likamba Cardozo en tout cas batebele baza komi tuna ba commentaire eke zongi na ba video ya Cardozo eloko nini oyo ezo leka mwana bata décider na ye azaki munene trop a décider a diminuer a décider kota ba sport a décider oyo a décider ki pona nzoto ya ye moko. Alors pourquoi biso ba congolais tant mutazo vimba zo ya munene lokwa levir tozaka wana pona kofinga tozaka wana pona koloba konda konda metango mutu ayepe munena a konja loba mi kondisa konja komisu muke kaka biso ba to finga ki to yepe lisusu pona koya koloba eza pasi pe mawa bane ko Maxi Bien-être za wana pona biso nyoso en tout cas commander Maxi Bien-être sika nyoso zali livraison ezali partout dans le monde donc partout dans le monde et si quand on allez commander baya kotike la yo Maxi Bien-être produit o ezo sunga ba maladie ebele ba maladie oboyo ki batangi wana ezo sunga vraiment ba maladie nyonso yo o melaka ba kisi banda kalo melaka ba kisi 2 à 3 à 4 à 5 koma kaso meli kisi to koyoka bien te Maxi Bien-être eza wana pona biso basio ba sentime sila bango mibali o bakokaka lisusu makambu te en tout cas Maxi Bien-être eza wana ezo zongisa ba mabala ki
kitoko makasi. Alors likamba Cardozo bandeko botalaka. Est-ce qu'on a posa bandeko balata again? Bandeko bolata bagen boleka botala. Bomoni photo o Cardozo alati pantola jean bandeko bozana tela bino flèche place wana. Voilà, bomoni pene sika o ngana teli bino flèche. Bandeko o balataka ba cycliste po ekanga libumu. Bandeko bomoni ba cycliste moko ba otekaka boye ekanga penza libumu ba otekaka ngo eza petina maboko boye. Na ebite soki bomoni ngo ba otaka mpe ba chiffon na ndenga simo ko otape chiffon evimbiso pe na ndenga sima. Eza na maboko na ngo ba maitsaka peno matisi pe boye na maboko. Alors bandeko so botali Cardozo bien, azana besoin azana libumute. Alors Cardozo abandi ko sala ba sport na ye banda lelote. Cardozo abanda ko sala ba sport kala. Kaka aona irsi bote la TV boko tatina sebo mona ba video to sala ya Cardozo tanga oke sala ba sport na ye. Alingaki libumu na ye ezala mingi te Cardozo azaki na posa ya libumu te. Alors yango bomoni abanda koke ba sport na ye kala abandi sport lelo te. Abanda yango vraiment kala. Skopo na bato boko mitungisa Cardozo akati nzoto Cardozo pa kati nzoto so botali bien bomona ke Cardozo lata cycliste. So botali pena be bomoni ba cycliste yango ezana be tirette. Et à bazar ba cycliste moko na une des temps je la bino photo ngote. Et à bazar ba cycliste o ezalaka na ba eturette liboso. Ba cycliste ngo ezana ba eturette nango kangi ba bouton na loka bazar ba bouton o ya ba soutien bana basi o balata ba soutien. O kangi bazar ba bouton moko lokwa ya ba soutien o kangi yango après oye ko kanga eturette liboso. Soko kangi jari ya ba bouton wana après oye kokanga etirette liboso eza bongo eza ya jar wana siko nazo comprendre te ndenge bozo loba Cardozo sali opération Cardozo kutubweka bomona teke bolibo salir ka réputation ya bato. Est-ce que bato batala kapeno lati cycliste otali pe bato balata cycliste soko mitali so botali muna photo oya o lati robo ya vert on a teli bino botala ndena en cercle so likola soutien bon bato balata ba gain bomona ke gain etelemisa soutien so tali o mona pe likola soutien gain etelemi wana. Bien sûr Cardozo aolinga libumute aolinga ça l'effort vraiment azana libumute Cardozo aolinga ça l'effort vraiment azonga mukie Cardozo ute kozala munene akomaki munene moko ya bien te akomaka munene longi nyonso komaka ye munene nyonso ya ye kome minene. Alors a mutu moko aolinga penza akonda soki olingo konda ezaka ba sacrifice ebele siko biso ba misuto salaka na biso ba gymnastique te mais tozana so tomoni muta konzi tokomi kabola secret kabola secret batebele ba menancer ye kabola secret batebele ba tuna ye kabola secret ayebisi bino bien que secret na ye eza sport siko bozo ndima lisute bozo linga secret nini Cardozo ala kisabino bozo linga secret nini ba cycliste o alati ba oteka ngo $50 cycliste wana $50 eza ebandi banda na jeune na likolo a jeune mukie ti na mapeka lati ngo na maboko lokwa soutien yango bomoni yana ba video moko Cardozo akoteki na compte na ye ataki cycliste ataki pantolo a pembe azaki na cycliste na se ataki pantola pembe batu baye ba fingi cycliste boyebite valeur ni importance ni o ya cycliste ba cycliste na ezo kondisa libumu kotala yepe boye oui azape suna libumu te libumu pene kitie nyonso libumu ekitie nyonso mais azotiaka beaucoup plus cycliste. Pourquoi azotiaka cycliste? Po ana besoin libumu te ana besoin libumu te e ana ba produit mo bateka yango partout opakoli yango na libumu etiaka moto soko opakoli yango lati cycliste oya ekanga ka libumu lati yango pena toute la journée tango olongola yango yo moko omona pena ke changement siko bino bolingi na bino kobongisa nzoto te bolingi na bino kokita mabumu te mais bolingi kaka koya kofinga ka mwana bato. Est-ce que d'après bino atakutu mutonga ke kokaita nzoto d'après bino nzoto ngo so bakati si ezalaka boye etele makomoni pena mutalati boyo moko mona pena ke oui alati cycliste sali mo nzela moko pe liboso nzo mona ke akangi etirette ya cycliste mais bozo finga ye kaka bozo critiquer nga na yeba te ezarani na biso ba congolais
mutu na mutu asala eloko na vi na ye ndenge alingi mutu moko afutelaka mutu mbongo aza te ezala Cardozo ake kosala opération wana eza ye moko na mbongo na ye makoki na ye nde ezoloba soki ake kosala eza pena ya solo kakende kosala opération eza mbongo na ye eza mbongo na yo te eza mbongo na nga te asengi nga mbongo te asengi pe yo mbongo te soki libumu ekweye awa biso bata liboso tokoya kofinga ye libumu ekweye ye Cardozo abebisi nzoto ye Cardozo biso bata liboso toya kofinga ye tokeka na kananu ya Karine ya Mado so toke na ka ya Karine ya Mado bomoni Karine ya Mado ndenge nzoto ekomi ye bomoni Karine ya Mado ndenge sime déformé ndenge sime sali ye mabe ndenge ebebisi ye mais jour Karine ya Mado olobake akende bakata ye balongola ye ba Grèce ndambo babongisa ye biso bata liboso toya kofinga toko bosana na biso ke kaka biso bata liboso o to finga ye ke tai bien te yo pena bongisa ta toko bosana yango mutu na mutasalaka vina ye amema vini ndenge zo kendela Cardozo aza star Cardozo akonte soko tali pena ba photo na ye ya kala na ba photo ne ya sika omona pena ke oui Cardozo a changé ko changer ya mutu esenga kaka opération ko changer ya mutu esenga akate okeba kato nzoto bomonika ba sport auto sala ka sport esungara mutu makasi soki o respecter biloko kolia soki vraiment o respecter biloko kolia o respecter régime balobi ke kolia herbe et posana ba herbe musu batu balia kate ezana herbe musu soki da to dépasser 18 heures o koki kolia lisute soko respecter na vie lia boye po esunga yo o mona esunga yo soko respecter ka ba air o mona ke kokonda eza facile ko ya munene pesa facile lelo to mona batu bakomo komela ba produit pour que baya ba sime vimba bango to komo mona ba oteka ba produit ya ba fuenge partout ba oteka ba kisha ba fuenge partout lelo koma moto alinga vimbisa ba makolo na ye olungo vimbisa mipende olungo ekoma nango partout alors ko ya munene eza nango jemuke kokonda pe eza jemukie po Cardozo amana matama nyonso esila ye bombo moni na matama nyonso esili eza pe jemukie bandeko eza vraiment jemukie alors alingaki na ye nzoto ebelete alingaki na ye te ndenge azaki liboso bato musu boya boloba Cardozo sali mabe ndenge ozaki liboso ozaki kutu bien mais tala ndenge okomi bino nde bolula ndenge azaki liboso ye moko amoni ke boye simbi ye moko amoni ke boye simbi ye mais yo ozoya koyebisa ye ke boye esimbi yo te tala kutu ndenge oza boye ndenge ozaki liboso nde ezalaki yo bien boye simbi yo te mais c'est quoi ça muta sali na nzoto na muta bongisi nzoto na ye boka amoni ke boye simbi ye mais bino boloba ke simbi ye te mutu na mutu akomi bongisa nzoto na ye ndenge alingi aza star amoni ke po alatela mbali libumu vimba amoni ke po alatela mbali libumu kabona parti mibale aolandela pena nini sport na ye bien mukolo bomona ka komo lata bilamba komo tika libumu polele wana bo remarquer ke alongoli sikoyo cycliste libumu o azolataka aolata ngo po epesaka forme nenga zana aosala sport il faut tambola na bomona nazongisa bino na histoire mama ya nani ya Maria Tumba Maya Tumba sera kenda osaba biloko ne wana zaki kaka kolata cycliste et puis azwaki congé penza makasi sko bino bato bo confirmer que Cardozo auto salango asali yango potomoni Cardozo te esika azwi congé même na théâtre azwa congé avanda jouer le sous théâtre te tomoni esika azwi congé te tomoni atate ke a voyagé même pour 1 mois tomonité tango salara théâtre na dacosta o na vini o abomisaka vini poye alinga camarade vini a voyagera kendaki Dubai mais a umelaki na ete mona bata umelaki tazongaki siko soka salaki eloko obino bolo bandeti wana asali yango na temps nini po tozana Cardozo toujours na TV tozana ye ba théâtre azo jouer apemi atako pe matin ke na vandi na atamo 1 mois mobe na concentré avandi te siko asaleli yango wapi ka ndenga zo kendaka ke yazonga sali yango po eloko na so mutasali yango il faut azala vraiment na repos ya makasi
Omona Maria Tumba na internet ayela bino ba video ya makambo nyonso ndenge lekaki na ba konje azwaki ayela ki bino siko ye mwana bato to moneka na internet azobongisa nzoto na ye na moya lelo sport esunga batebele ba okufa na ba maladi musupo bolingi ba sport te bolingi na bino ba sport te bolinga kovanda ba maladi zo ya kebele sport ekimisaka ba maladi musu na nzoto sport esunga biso pour que to umela na mokili sport esungaka makasi omona maladi mo belingo yame tango sala kozoke ba sport zo ba sport no okimisi yango basala ba sport wana Congo et na salle moko on a yebi par mois au futaka $70 chaque mois mais ozana droit kende ernio soling soko sala 20 fois na journée yo kaka mais yo futaka par mois ozapena coach na ba peso pena na coach na yo mais bino siko bozo lingamio ba sport mais bolingi pe batwa mi bongsa nzoto na bango te botika kofinga Cardozo o azosa na vie na eza vie ata lobi lelo alimusa loketa ngo peneza la te eza vie na ye ezaye nga na sepeli nanga na ndia komi na sepeli nanga mutu musa ko linga zani na mabundi mais mutu musa ko linga na zani na mabundi tende tinga ya siboto la TV bomo nanga mo mabundi mutu musa ko sepela na za nango mais mutu musa ko mona nango te na lingi tai na nge bonga na lingi nanga boete aza star azo visé déjà de loin ayebelo nini osala bongo lelo Maria Tumba ke fongo la maison d'habillement to comprendre ce pourquoi que no sala ba blo na wana po abanda lukaza na taille bien po a luka mutu tasela ke ba publicité na ye a luka mutu te po na ba pub na ye moko sala ba publicité na ye très bien po ani ana taille o evanda bozomona mutu na mutu ana ndenge na ye amemelaka to lingaka beaucoup plus ko fingaka te tango moni mutu asali eloko boyeba ke asali yango ayebi pourquoi asali yango asali yango no na mbongo na ye na mbongo na biso te de 2 eza nzoto na ye de 3 donc nyonso eza ya ye eza ya yo te eza ya nga te to tika koyaka na ba mafinga moko boye na makambo oyo ezotala biso te to pe na ba makambo oyo ezo tala kutu biso te eya kitoko mingi te star na biso azo mérité ba mafinga wana te na internet s'il vous plaît nzoto ya yemo lelo ba Kim Kardashian ba sala kutu ba mbebo ba zolo tolo belango te mais poni biso ba congolais to ya ko finga na kaka soki muninga no congolais sali omoni o mabe mais soki mutu mususu sali star américain sali wando omona ngo mabe te tala ba Nigeria tala ba ini de ba Messi Johnson eza na tala ba nani Destiny oh ya Nigeria yekuta mi desina pe babenga kaye tramadol soki baby doll babenga ke mwana popi ami desina nzoto na yeke ba sali ndenga lingi mutu na bo moina ya soki yo monike na bo moina o sala nango te tika Cardozo na bo moina ye e oza malamu mingi ndeko nanga partager lenga vidéo oh s'il vous plaît nzamba lola pambola mutu na ko partager en tout cas partager lenga partout partager lenga na Facebook partager lenga na WhatsApp partager lenga vraiment partout nzambe akopambola yo dozo en tout cas eza nango vina okola na ata ba fingi ya ba mutu so fingo bena kuzu aolela na etai o komi nango kolanda na te so ozana posa ya ba ceinture ozana posa ba cycliste ozana posa ba bongisa $50 ba cycliste ezali benganga na yebiso esika ni ba otekango alors merci beaucoup na bino so obolanda biso baton so bolanda Irsil Botelo TV merci na bino ba obo partagera pebo e maraba video na biso nzamba lola apambola bino ndeko koti na video na biso so ezamba na liboso en tout cas partager na Facebook ou WhatsApp Messenger ceux qui peuvent s'abonner kobosa na te cliquer cloche de notification pour que prochainement tant to relancer ba analyse na biso ekomelo esika nyanso okozala ngana bion tokutani à la prochaine occasion ceux qui est sozongite bisous bye. Troubles du système immunitaire, chute de tension, maux de tête, fatigue, perte de poids, frigidité et diarrhée. Dites adieu aux inconforts et retrouvez une nouvelle jeunesse avec une tasse de Maxi Bien-être au quotidien. Une solution bio composée de plantes traditionnelles, 100% naturelle et reconnue pour sa vertu. Une formule adaptée pour hommes et femmes. Depuis plus de 10 ans, le Maxi Bien-être Café renforce le système immunitaire, restaure la fatigue physique, améliore le sommeil, aide à stabiliser la tension et la glycémie, nettoie les reins, soulage l'hémorroïde et la constipation. Chez les hommes, le Maxi Bien-être restaure le dysfonctionnement sexuel, l'impuissance et l'éjaculation précoce. Maxi Bien-être est disponible partout dans le monde. Passez vos commandes sur www.maxibienêtre.com.
La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tous les 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Botelwa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeta.